soki nazali na makoki ya otraite mwana mede apote sila 7 mois derrière yango mwana banda mpaso. Soki nazali na makoki ya otraite mwana mede apote sila 7 mois derrière yango mwana banda mpaso. Mama na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu. Voilà, donc comme je vous avais dit tout à l'heure, je crois que je me permets à bouger ma nette nanga. Donc ça fait très mal. Comment on a mambaboué. Voilà pourquoi est-ce que nous avons toujours dit soyons sensibles aux cris de détresse. Quand il fait noir chez le voisin, on ne sourit pas, on ne prend pas plaisir. Mais au contraire, il faut compatir en abattu. Voilà pourquoi est-ce que l'anga quand même nous image. Regardez cette fille de 7 ans. Oiseau souffrir que cette ordre de douleur, c'est-à-dire que bande comme ça n'avait pas raté ceux qui et le banango monstre d'amour Félix Oazeka que je salue en passant, il dit na richesse ya congolais na ba minerai ba richesse au tozaranango to ba c'est l'or mo sous monter mamabe. Je me pose la question mwana il y a 7 ans au bois qu'il a mbasu bozo mona lokola mwana oyo difficulté d'abord za makasi ba ki ko bois qu'il a sous mwana mbasu au maman na banaye nanu azata na makoki te ayibite ko banda wapi akosuka wapi mais regardez je crois que en tout cas ils a passé elle n'a que 7 ans et moi na ombasu boye azo souffrir moto pe ko aider azati je crois que na maman na ki ko expliquer biso quand même lelo quand même to ki titi na ndako place ofandaka pour total la moi na pas sur azo mona osala ndenge nini parce que namoni mwana pena ndi pasi leki soki nazali na makoki ya otraite mwana mede apote sila 7 mois derrière yango mwana banda mpaso.
nana édité malembe kaka aspirine na tuti na tie Lorafenicol na tuti na tie bino mo bomoni likolo yango yana sengi edge. Mais en fait là on a le petit 7 mois na mona zo souffrir boy 7 mois na mbaso na pota boy vraiment on comme matin à l'hôpital c'est comment va traiter hôpital est Singambon. Et Singambon au début moi à 7 ans. 7 ans. OK, merci beaucoup. Alors donc je demanderai à toutes ces personnes de bonne volonté et vraiment toi apporter assistance na biso et pas bandeko. Toi apporter assistance na biso et pas bandeko. Yo kokiko aider ndeko et kosunga et ça la biso bien. Alors vous pouvez nous contacter à travers le coordonnées où ils allaient afficher afin que ndeko azwa quelque chose pendant kosunga mwana oyo. Alors to senga na bandeko nyonso tout au bobi ke bokokiko aider. En tout cas ngana uzanga na maloba. Ngamo mo panzisa ngomene. Nazo zanga na maloba parce que mamba boy pota boy pona mwana 7 ans. Ce qui c'était ezakata mukolo to kai ko kake akobunda nango. Et je me demande mwana a 7 ans. Pota boy mon mati lokolo mobimba. Alors s'en sortir en nini, on ne sait pas mais je crois quand même bande koza ebelo bosala. Donc je crois présent Marco na Londres et nabi qui au réagir parce que boza tu as bonne volonté. Donc ko banana no opération to bana on a président Marco na Londres. Yene muto banana no taliboso parce que baba to ba mitema minene. Moni koza na cœur d'or neti ya bango boye. Ils a donné pas n'importe qui. Donc il y a Gianni Sita en Putu. On a déjà ba Oyanga. Ba véritablement femme d'affaires chouchou na tatila. Ba Marie M5. Hein, na Liège. Ça dire on de konyo surtout o ngana yebi o bazaka sensible ko sunga o sunga. Ba mama Mimi na London na Angleterre on a payé. Bazali, le bato baza ebele oyo bazaka vraiment na ba mama José, bato baza ebele oyo bazaka vraiment sensible. Merci mingi na bino surtout. Je crois que ekosala malamu ceux qui te sauver et moi en abisso. J'ai toujours dit que un geste apparaît faible mais ça sauve des vies. Donc tu peux donner quelque chose tout en minimisant que c'est rien mais geste opposé mais il faut sauver peu mutu o aider na minute wana. En tout cas merci beaucoup na bino surtout. Alors on espère que moi na ozala assister pe akozala nae ako retrouver sourire loko là-bas na surtout na place qui aller la 24 heures sur 24 l'homme malade donc poto ça fait 7 mois. Quelle douleur, 7 mois, il y a souffrance, il y a boé. Vraiment ils a passé. Merci beaucoup na bino surtout. Alors on se retrouve très prochainement. Fondation Ndé le cœur de la nation. En action, Nabino surtout et Longo. Merci beaucoup. Yesu nanga wa mikolo nyosa yende ayebi bomoi nanga atabutu atana moye Yesu nanga mikolo nyosa Yesu nanga mikolo nyosa yende ayebi bomoi nanga eyana butu eyana moye Yesu nanga mikolo nyosa atana zali na papa nangai atana zali na mama nangai akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyoso atana zali na yaya nangai atana zali na mobali nangai akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyoso oh ya 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 Apinangasio ya ya Sikangana kangama na yu Elika nanga Makasi nanga Yesu elonga
bilokota seyo Santinela la la kate yesu Makasi abayegale na yesu nangani. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Naokanga makaka na yo, naokesu wapi. Ah non, je suis nazanga nanga nyonso ekasi yesu te. Baba wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Baba wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu. Naza journaliste, natravaillaka mokala tozosala epai na bachaîne na biso na RTVS 1 impayement eleka donc déjà plus de 13 mois impayé alors tolobi bon totika na biso tobunda na autrement alors c'est que c'est décidé que nous allons travailler sur de la presse en ligne. On a YouTube, tout comme ça. Alors, c'est lancé donc le cadre professionnel de la média. Alors, il faut commencer à la prendre. Nous sommes responsables numéro 1 à chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Nous avons un collaborateur. Nous avons vraiment Falon Bitodi. Nous avons journaliste. Nous avons la il y a présenté la mission concernant l'artiste et nous avons mis dans le monde du théâtre. On a la théâtre, nous la musique, le foot à Bamou. Bon, il y a beaucoup de musiciens, c'est mis à côté dans le théâtre. Ils ont trois tendances au journalisme, politique, théâtre, musique. On a des politique. On a des coupés belles, Gédéon. Chassé d'image. Alors, nous avons la fondation, une petite fondation, on a créé, Fondation Délé. Fondation Délé. La Fondation Délé, dans mon cœur, on s'est dit que tout partage, on fait la bandage. Je suis aussi orphelin. Je suis orphelin de peur. C'est vrai que maman Zali, mais je suis orphelin. Alors, moi, je suis veuve. Moi, je suis orphelin. Vraiment, je vais me battre parce que bandeko ba kozanga bazwa tant de fils qu'ata moi moké. Alors quoi bandeko ko ba bengaki ke orphelin boye za de moi aleka déjà koto que se renseigner là bon to voya to yo tala bandeko na yo sala lokola pesa la to yo tala bandeko na yo kotambola pe comment tu éviter tout bon ça ta moi mai pour le moment la Bible ne trappe pas mais vite dans la maison de Dieu. Moi mai et permettre à ça c'est l'image. Il y a une visite na biso ndé yango c'est Alain de non charismatique pour la pompe là. Merci. Pas de talent. Falon Bitodi. Falon Bitodi. Bitodi. Oui. Il avait ça mon Bitodi. Merci famille voilà. Il y a belle. Belle. La belle femme, moi, j'en ai ça, biso. Profiter de la l'homophobie parmi les victimes. Nous, on connaît ça. Je connais ça. Manquer affection parentale. Donc on ne connaît pas ma tante. Mais tu es copain donc on va bololo la vie. Donc on a moins ma casse boy. Ma tout papa ni mais toi un neveu. Et il faut qu'il dira. Donc beauté classe, on est en paiement. Bien pour la tête, il faut qu'il ne wende. Ben mal à bas bazar quoi ma belle. On va au Wende. Il n'y a pas pris à l'itungul, se trouver dans la lembe. Il n'y a pas pris à tomate, il n'y a pas ingrédié tout. On tient ça. Encore porter sur un plus. On est l'artiste, comme on dit,
Saï, Somé, le qui est très bon. Ça fait de moi, il s'appelle évangéliste, Nzao, un comédien, un évangéliste. Là, on a un million de par contre, on s'est développé. Là, ça fait d'action parce que mon tour, c'est ça. Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga ata butu ata na moye Yesu nanga wa mikolo nyonso Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga eya na butu eya na moye Yesu nanga wa mikolo nyonso ata nazali na papa nangai ata nazali na mama nangai akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya nangai ata nazali na mobali akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso oh ya 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 oh ya 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 apui nanga se oh ya ya tikanga na kanga mana yo elika nanga makasi nanga Yesu elonga sema bilokota seyo satinela la la kate Yesu makasi abaye vale maye Yesu nanga. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Non, kangamakaka na yo. Non, kesu wapi. Ah non, je suis nazanga na nyonso ekasi Yesu te. Baba wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Baba wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mamangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na mke wangu, hata ningekuwa na mume wangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote, oh ya 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 oh ya 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 tikanga na kanga mara yo oh Yesu nangase oh ya ya elika nangase oh ya ya makasi nangase oh ya ya tikanga na kanga mara yo Non, l'embâté, car je sais, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier et agira à mon problème. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient,
il est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jésus-Christ, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga ata butu ata na moye. Yesu nanga wa mikolo nyonso, Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga eya na butu eya na moye. Yesu nanga wa mikolo nyonso ata nazali na papa na ngai, ata nazali na mama na ngai, akolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya na ngai, ata nazali na mobali na ngai, akolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga wa mikolo nyonso. Oh ya 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 ya, oh ya 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 ya, apui nanga se oh ya ya, tikanga na kanga mana yo, elika nanga makasi nanga. Yesu elonga sema bilokota seyo santinela la kate Yesu makasi abayebale maye Yesu ngai. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Naokanga makaka na yo, naokesu wapi. Ah non, Jésus nazanga nanga nyonso ekasi Yesu te. Baba wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Baba wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mamangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na mke wangu, hata ningekuwa na mume wangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote. Oh ya 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 ya, oh ya 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 ya, oh ya ya, tikanga na kanga mara yo. Oh Yesu nanga se oh ya ya, elika nanga se oh ya ya, makasi nanga se oh ya ya, tikanga na kanga mara yo. Naolemba te, car je sais, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier et agira à mon problème. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi.
Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jésus-Christ, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Quand même ce que ça va, mboula ce que le côté. Zambe azwa lokumu donc biso bandeko tolingaka toza na besoin vraiment tobatela yo. Merci mpe na mama Marie ndoyi na yo ezalaka na Liège en tout cas akobunda makasi je crois na mikolo toloba te mais oyo kosalama ezala ebele susu koleka oyobonelaka nzambe atika biso te nzambe apesa biso makoki poke toréalise ma nyonso to donc Mama Marie M5 apesa mbote na Liège en tout cas merci. Je crois qu'il va rejoindre surtout les gens en cours de Zamba au Tigabissoté. Donc, Mixolo Nicolo, moi, parce que il peut Bandeko. Mon fils est aidé à ta moi malala. Et beaucoup de gens ont été maman. Ta moi malala, il faut faire moi l'autre. Et des gars du Seigneur se ta moi malala, moi l'autre. Tout est maman fait moi poids. Une OP, Zamba son. Dans le monde d'amour, à Matissa, le souci. Si ceux qui tournent sur le monde, ils viennent pour Matissa, ils viennent à fond, ils sont belés, ils sont malades pour la vie. Merci au témoin de ça, là, moi, je crois que là, déjà, c'est bon. Amen. Zambazali azosala donc ingénieur na projet pour l'ingénieur tout à nzé nzamba songela sola inaye bango ba batanga na ista mais actuellement na monde des autres les boyeza na kaka te na ba diplôme belé les lois na ba tsusu pe aleka na ba école belé mais ba kuti na formation avant pe ingénieur ko qualifié pe akamusi pe mon donc pour moi na totala mambona mikolo boyeza so nzamba songi biso o le temps encadrer moi na tako bricolo na siko ba l'accès na ninga ya solo po aza pe nina okiko bunda na mikolo koya donc merci beaucoup au moins ni te bete kaka to zamba pate la vie amen bon merci beaucoup merci. Toka Monica tiki jamu kumba ekomi kilo pona akimi na ye bande ko suba ko yesu ba meki susu ba bonyi ba subiyo ba matisi otama moni susu ke mbala moni soki okomi suki toko aye na ye moni mbala moko tokolo ba ke eza erreur mi balé toki ko lwa peut-être eza erreur mais soki komi 4 c'est que c'est erreur te komi volonté na yo moko or mutu mota ko ni make abe sa vie na ye vraiment tout fanda ba mibali na tuti kama ona toluka mbongo malamu mweni mama nda zabo zobunda bino pazo chabino maboko mais zabo ekomi na tango ke ye apema biso tolukela ye pa bana olia na ye bana ome vraiment lelo so imoni monza bazu imoni mono tala pasi ne yoza yaona ipsa ka bango tango nyoso ngona zana na nzamba pesa mwa pasi bo tanga na kuprofite na kisi ko bozana mutana ko ni kaka ndani makasi na force ya nzamba ko nzamba alinga makasi ayo kakoyo ezeni ayo mwana conseil na taki ya c'est très important très important pas pour ça bien dans mon moi malala moi eloko na yo comme ça la vite ayi pembe na mesa yo komi bolesa ye yo kanza kiza bolu mesa na bolu wana na kota basimu tena unjoka iseti yo na komi kuluna na kuza iseti na zo landa ye pela bawo na prince bazo kala biso mama ngoma ça passer la vie tout eloko passe à makasi dala ka ni côté comme donc je me battre là dans le temps battre là je peux lui de le vivre
et toi le ciel t'aidera. Yo mona no banene ko mi batela na ko misu. Nzambe akoya pe akobata. So yo mi bateli te ba nzambe. Nzana parti nzambe za pe na parti yo mo. Journée malade. Matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jésus.